matondo na nkolo na biso toti koyemba na loyembo. Eske oyebi mboka oyo nkumu afandaka? Azali musika te, azali mobile na yo. Na Matthieu 18 alobi epa mibale misato basangani na kombo na nazali kati na bango. Nde tina yango tina ya kotanga musika eza te, musika okoluka ye. Tosukisami te solo azali elongo na biso ntango tozosangana. Azali kaka na liloba na ye, aza sima liloba na ye, pe tosangani awa mpona bongo. Esengeli tosimba ye na kati na kondima. Totanga likomi liboso na kolomba. Psaume 104. Natanga oyo bayembi baza koloba. Psaume 104 verset 24. Misala no eza ebele onkolo na biso. Mabele etondisami na bikelamu na yo. Banyama bofulukila bango mike na ebele baza bebo. Na kati na mai pe mbiso ya munene balene. Nyonso wana na kotala kaka yo na kiti na yo na ngwende. Pesa bilei pesa mbola loboko na yo ete bango basepela po bazosepela na ndenge ozosunga bango. Verset 36, tu laisses sortir ton souffle, ils sont créés et ainsi tu renouvelles la face de la terre. Ozo talisa munene na yo nkolo na biloko yo kela. Du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Verset 32. S'il regarde la terre, elle tremble. Kolo azoko sepelaka na bikela muna ye. Banso bazoko lenga liboso na ye. Pour mon Dieu, tant que je serai. Verset 34. Que mes pensées lui soient agréables. Tikate makarisi na ngai esepelisa ye ezala esengo mpo na ngai. Akumisama kolo na biso mwele na ngai ekumisa ye. Haleluya. Na likomi oyo toti koyoka totangi yango awa esengo munene na koyoka yango. Banyama nyonso minene mike bangoma nyonso eza kotala bobele ye pote ye alesa bango. Ye nde apesaka na oyo esengeli bato wana bazwa. Yango nde totombola misu na biso epa na ye. Pamba te ye nde ye mende akopesa biso. Mutu moko te akosunga biso banso. Nde ezala banyama nyonso tu na nzamba ye kaka. Bango baza na se bokonzi na ye. Moko te aza na makoki pote azwa oyo aza na moposa. Dieu lui seul peut le faire. Nous savons qu'il a ouvert sa bouche et prononcé des paroles qui ont inspiré les hommes au point qu'ils ont dû
s'exclamer. Jamais personne n'a parlé comme lui. Jean 7. toyebi ete Pourquoi? ye nde mutu Il a alobeli bato prononcé des paroles de vie. na kotala ete bato kutu bagangi bango moko balobi moto moko te katikeli koloba lokola Il ye nous parle encore aujourd'hui. Il nous donne la vraie nourriture. azolobela biso lelo apesa biso bilei ya solo ya mutuya Nous voulons l'honorer. tolingi Ici, komiema ye verset 31, que la gloire du Seigneur tika te éternellement, oui, elle nkolo na nkolo ewumela seko na seko tombera dans la poussière. ezala ebobele epai na ye oyo ya bato nyonso to ekokweya bobele na putulu Et reconnaissant. Et nous remercions notre Dieu malamu pour toutes ses œuvres. tozongisa matondo epai na nzambe na biso mpo na misala na nyonso Il y a quelqu'un qui soutient tout. mpo te ye nde moto azosunga yango nyonso Et moi, jusqu'à cette heure, jusqu'à cet instant. C'est pour cela que nous voulons aussi le louer. nde yango Et l'honneur et l'adoration. tolingi mpe kozongisela matondo mpo elukumu mpo ye nde moto azolesa biloko biso na biso mpe elongo Nous te remercions du fond de nos cœurs. tozongisela matondo na mitema na biso mobimba Les heures que tu nous as accordées par grâce. mpo na misala opesi biso na ngolu na yo Pour la nourriture. mpo na bilei tozongisela matondo En permanence au Seigneur. oyo eza nango ntango yiso nkolo na biso Nous en inquiéter. tokoyoka mawa te Céleste. tata na biso ya likolo Un des tiens. mpo te yo Tu prends soin de tout. okengelaka biso Même de ceux qui te rejettent. ata na baoyo babwakisa yo ozozwa mokumba na bango Nous t'adorons, Seigneur. tokosanzola nkolo Tu ne t'occupes pas seulement du bien terrestre, mais tu t'occupes aussi du bien spirituel. ata kotalaka te na makambo oyo ya likolo me ozotala mpe makambo oyo ya molimo nkolo na biso Éternellement, Seigneur, bambolama seko na seko dans nos cœurs, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. tika te na mitema na biso Qui en gloire, nkombo no esanzolama nous louions, tozongisela okembo car tu es tozokumisa mpe nkombo na yo saint. mpo tozali nzambe Seigneur, Seigneur, nous voulons alleluya ce psalmiste, nous voulons te louer tolingi koloba lokola bayembi par les cantiques, rendre tokumisa yo na baloyembo gloire sur cette terre, Seigneur, que nous chantions toyemba mpenza solosolo mpo na lokumu na yo nkolo na biso ton nom, Seigneur. mpo na nkembo mpe lokumu na nkombo na yo Sois la louange. yamba lokumu Notre cœur na mitema na biso à tous. Nous te remercions aussi maintenant pour tozongisela mpe matondo aussi, Seigneur, pour ce que tu vas nous donner. oyo okopesa biso Merci pour ta parole, Seigneur. bolimbo ya liloba na yo Et là, oh Seigneur, kolo sois tout par ta parole yamba manso puissante. na liloba no na nguya Tout par ta parole toute puissante, Seigneur. zwa nyonso kaka na liloba no na nguya nkolo na biso Pour les puissantes bénédictions, mpo na mapamboli ya nguya oyo okopesa biso Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, louer toutes les œuvres tolingi que tu as accomplies. kosanzola misala nyonso oyo okokisi kati na biso Glorieux, Seigneur. ozwa lokumu na yango Louange, gloire matondo et adoration. masanzoli mpe lokumu na nkombo na yesu Amen. iyo Que les louanges et les remerciements soient rendus au Seigneur. matondo mpe lokumu ezongisa bobele na nkolo Pas non plus ce soir, ce n'est pas si facile d'être ici devant à chaque fois ezali pete te koyaka awa ntango yiso et pourtant nous sommes heureux de vous voir zuka nde toza na esengo ya komona bino koyawa être alourdis, abattus, ata mitema na bino contents malgré tout que ekomi na bakokoso et quand on vient ici et que ntango tozoya awa la première phrase, la première eloko na yambo ezali ete couplet ou le premier verset est lu, on respire, on fait le plein, on est fortifié. tukokoma awa Grande tozolendisama en communion. oyo ya motuya koleka ezali kozala elongo na bandeko Renforcement
faut pas. Et je ne sais pas ce que font les gens qui restent à la maison. Nayebi te Soit ils se trompent, bato oyo batikalaka na bandako na bango. soit Nayebi te eloko nini bazokoyoka na mitema na bango. la nécessité des Zukande services divins oyo ya mutuya là. On ne peut pas. ya musala na Nzambe esengeli nde kozala wana. Il y a tant de choses qui nous tiennent à cœur. Koyoka makambo oyo ezosimba mitema na biso. Heureusement que Dieu revient de plein droit. Nzambe Évidemment que nous, azolukumu na oyo esengeli ya ye azwa. dans le royaume de Dieu, nous avons un droit donné par Dieu. Et Na bokonzi na Nzambe c'est pas toza na ndingiso epesemi na Nzambe. dit que si Satan nous conteste le droit divin, Soki Satana azotelemela biso bandingiso ya bule toza na au yango nom du Seigneur, na kombo na nkolo Yesu prononcer la parole esengeli kotatula liloba donne ce qu'il essaie de faire et nous laisse entrer dans notre droit. oyo ye meki kosala na biso bongo tokoti na ndingise na biso totangeli ye liloba. Et vous connaissez ce passage tous. Et puis les gens sont venus, ils ont prié et le Seigneur a montré où se trouvait la voiture. Boyebi likambo yango Qu'elle allait être ramenée et bato baye elle allait être tobondeli ete mutuko na esengeli ezonga, mutuko ebungaki esengeli ezonga, bato bayeki tosambelaki pour que le voleur ne vole plus. kolo na biso Amen, ils disent voilà po te moyibi la chose. ayiba lisusu te Cela est toujours si beau. aloba na biso ke talani mutuka ngo yango oyo. Croyez-moi, Bondima je ngai lis la Bible. nazotanga Biblia Tous les récits, d'une part mon cœur se réjouit, epai motema na ngai ezosepela na kati na kotangaka Biblia. fait mal à l'âme de lire tant de choses et d'avoir si peu soi-même de ces choses. Ezali likambo nde Comment Dieu ne na makambo yango nous pas tout. tozwa ata moke na maloba na Nzambe. Verset 32, quand nous avons chanté le cantique, vous savez que je fais parfois attention à ce qui est chanté. Tanto toyembaki loyembo Die erste und die letzte Strophe, La première est da heißt es ja, wer kann dies Geheimnis fassen? la dernière strophe Doch Wahrheit ist, ou le dernier couplet. Il est dit le mystère de Dieu. Qui peut wandelt saisir ce mystère? Qui est pourtant la vérité? Aujourd'hui, na loyembo toyembaki na oyo ya suka toyebaki te nani yango kososola libomba mi na Nzambe. comment, où, durch wen? par qui? Wo sind seine Füße? Où sont ses pieds? Sein Mund? Où est sa bouche? Ezali nde epai makolo na ezali epai monoko na ezali nde wana kofongola liloba na ye. Sein Leib ist die Gemeinde, Son corps, c'est l'Église. seine Glieder Ses membres, ce sont als Gläubige. les croyants que nous sommes Wenn wandelt, devenus quand il marche Binama na ye en toi, ezali nde biso oyo en nous, ye akomi pas par le vent, pas par etamboli na ye ezali kati na biso. le prince. Il y a la prédication de Abraham, Lite ya ndeko Branham Christ dans l'Église. alobi Kristo na kati na eklezia und das Et tout cela doit devenir une réalité. nyonso wana esengeli koma solo. Une réalité. aber Mais nous sommes encore sind noch im Umstand. pris dans des circonstances bien. Kasi ata kobongo tomemami na mikakatano On pourrait presque dire jusqu'à l'insupportable. tikino na oyo La dernière tokoki koloba mai toloba ngo eza te. ou le dernier couplet, Kasi la simplicité peut le saisir. nzembo na suka Elle-même, parfois on dit c'est vite, tu peux oublier. elobami boye, Mais pas seulement cela, il faut kasi pouvoir, yo moko kobosana mbala moko, Und des Herrn pour te souvenir du Seigneur, me kasi mpona kobanza nkolo alors tout ira bien. auch des Herrn Sur nyonso ekotambola elongo. ton cœur, Jésus-Christ marche. Yesu Kristo Oui, azotambola. quand les rues sont agitées, Tango banzela bato baza baningani bazokolobaloba de choses dans les rues, et que rien n'est tranquille, ozwi makambo oyo bazolobaloba na banzela qui marche? eloko moko ya kimia ekozala te. Croyez-moi,
ndimela ngai nous voulons être honnêtes tolingi kozala sembo et avec le Seigneur. mpe na nkolo na biso Il doit se passer quelque chose. esengeli eloko moko esalama kati na mitema na biso Nous tous. Nous ekotindika biso éviter tout ce qui est humain, tout ce qui bongo est étrange, tokona koboya oyo nyonso tu etali bato on a pamba te ye aza na kiti ne na ngwende et cela à tout prix. Parfois, il s'agit de petites choses. Et le diable, en tant qu'artiste aux 1000 talents, transforme déjà ntango mosusu ekoki kozala makambo ya mike au sang me lokola satana ayebi ebele akotalisa oyo ya mike wana ekomi yango ya minene au bout de la troupe et est ainsi ballotté dans tous les sens. boye Et alors la lokola atalisi oyo bongo aningisi oyo na ngambo okomi balote kondima esili yo une église dans laquelle il peut bien se sentir, mais l'église n'est pas constituée de ce bâtiment, ni des chaînes. kasi eklese oyo ye esengelami italisa bongo eklese yango etali batima oyo te bibaka oyo bato batonga te Elle doit être en toi, en moi, eklese esengelezela kati na yo kati na ngai et ensuite elle est présente en chacun d'entre nous. boye kati na yo kati na ngai Après un temps, mpe il viendra ezali kati na biso banso que le Seigneur n'apparaisse, liboso ete nkolo amonisama soit vraiment un seul cœur. Et tokozala motema moko je l'ai dit à un moment donné, j'espère que nalobaki na mangonga moko boye en chair, mais quelque part, je fais la remarque que personne n'est plus insensé que les croyants, n'est plus insensé que les croyants. nalobaki boye na makambo nyonso to elekanaka mondimi ye azalaka sensible na makambo nyonso tozolekana Personne n'est. akeseni na oyo azangi kondima On peut parler raisonnablement avec n'importe quel non-croyant et il n'y a jamais de malentendu. soki Moi, je n'en ai oyo pas créance, mais andima na ye te malentendi kozala na bango te je m'en bats que mpo bango bandima na bango te kasi mama na likambo ezali na baoyo bandimi liloba na nzambe des hommes qui viennent sous le coup de la parole de Dieu. Parce que j'ai une compréhension intégrée, pamba te bato oyo baye epa na nzambe intégrée par Dieu. bazali na bososoli ya liloba na nzambe mobimba De laisser s'installer le moindre malentendu. bango bakoki kotika te elobeli moko ya mabe kati na mitema na bango Nous sommes juste dans notre cœur. biso Toute chose pour toza sembo na mitema na biso quelqu'un d'autre. donc tokoyoka makambo malamu kolanda mitema na biso ekeseni na bato mosusu Ne mordons pas à la meçon, mais le cœur biso tokoyamba te oyo moto to akoki koloba alors kasi tokozwa kaka bobele oyo nkolo na biso alobeli biso de toutes les manières possibles. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. boye kutu eza likabo oyo nzambe akabeli ngai ya koyoka kaka oyo nzambe alobi oyo soki nzambe alobi yango te nete kobala basi ebele Même sur terre, quand notre Sauveur était là. ntango mokolo na biso azalaki na mokili awa Ce qu'il y avait de mieux et ce n'était pas bon pour ce n'était pas bon. Pour les gens, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la paix. bato bakoki kozala mpe mpe na kimia te ata ntango nkolo na biso azalaki na mokili oyo bazalaki na makanisi na bango kokesene na oyo azalaki na yango Pas non plus et devrait certainement se retourner au ciel. makanisi na bandeko mpo na kolonga esengeli baluka kuna na lola
pouvons aller de l'avant avec Dieu. ndenge nini tokokende liboso na nzambe na biso Dit tout à l'heure, les magnifiques témoignages, eza ndenge toti koloba quel témoignage à apporter. matatolo ya kitoko ya komema. Frère Kupfer m'a appelé. Il m'a raconté avec une grande joie, Ndeko moko abiangaki ngai une profonde reconnaissance, apesi ngai litatoli à la chère Marie. alobaka na ndeko barlie Bien le frère, la prononciation française de Barillier, vous le connaissez. boyebi ndeko barlie oyo alimbolaka na lulenga ya lopoto ya francia Au pied et la blessure n'a tout simplement pas guéri. azalaki na pota na lokolo pota etikali kokauka te Ils étaient dans une grande détresse. kasi bazalaki na mawa monene. Dernier à Zurich, ils se sont avancés devant Ntango nakendeki na Zurich ça et j'ai posé mes mains sur bango bapusani na moto ya bokono na tie maboko que Dieu est présent ici. nzambe azali awa Qui t'a maintenant guéri va en paix. Tu es abikisi yo sasa ipi kende na kimia dans la présence de Dieu. Cela vient, na bozali na nzambe cela yango eyaka par l'inspiration, gerison eyaka kuuta epa na nzambe sans effort. C'est alors simplement là. makasi pe te Ils sont rentrés chez lui. kobelela pe te Elle a dû ensuite aller chez le médecin. kolo akosala Heureusement, tout a été défait. kasi nsima nango akepa munganga medecin Étonné, akamwaki na komona ete sûr, pota yango guéri du jour au lendemain. ezokobika kaka mokolo na mokolo. Il n'y a plus besoin d'opérer ici. Bon, eloko ya koopere lisusu eza te. Puis, elle a témoigné de ce que Dieu, Bongo atatolaki na oyo nzambe asalaki. quand nous croyons, Ntango tondimi agit. nzambe azokosala. Il est lié à sa parole. Akangami na liloba na ye. Toujours qu'il y ait cette étincelle Esengeli mo moto epela. au mot. Tosoki kozwa nzambe na maloba na ye. Nous avions aussi entendu parler de non-croyants Toyoki lisusu catholiques qui na bato bandimaka te à Düsseldorf. na Düsseldorf. On m'a dit qu'ils avaient déjà entendu certains discours d'enterrement, mais qu'ils avaient été Kuna bayebisaki ngai basi bayoki maloba ntango moto akufaki kasi ndeko wana ntango ayokaki ndeko Frank koloba akamwaki alobiki oyo nano nayoki yango te. il ne se serait pas attendu à cela. On m'a dit que je ne m'attendais pas à cela. alobiki nazali kozela eloba liobeli ya bongo te ya nzambe. J'ai un cœur à tous que Dieu puisse provoquer un rétablissement Tika te nzambe asala bozongisami na kati na bandeko auquel on n'a pas besoin de donner un coup de pouce. wana eza posa teke tosukuma bandeko po te bosala mosala yango kasi nzambe ye moko asala mosala kati na bango. C'est vrai. Que nous nous aimions de tout notre cœur, que nous nous soutenions les uns les autres, que nous tosunga na biso mpo na mosala na nkolo. Romains 15, 7. Nous ne pouvons rien changer ni à l'apparence, ni à Romains 15:7. Tokoki kobongola te mpo na komonisama boye transformer l'intérieur. kasi nzambe nde akobongola oyo ya kati. Si nous savons cela, Soki toyebi yango mettons alors à Dieu. tomitika na nzambe ye moko asunga biso asala biso ete toya sika kati na mitema na biso. Amen. Le passage parallèle, là, la parole dit, sera appelée une maison de prière. Na passage moko elobemi boye ndako na ngai ekobengama ndako ya malombo ya basambeli. Bénir, c'est là qu'on lui parle. Et il n'y a pas d'homme qui parle vraiment à Dieu, qui s'en aille ensuite comme il est venu. Nzambe akokamba mutu moko te
akokoloba na Nzambe azonga ndenge ayaki te esengeli eleka na kati na motema na ye. Parler au vent. Alors nous n'avons pas eu de rencontre réelle avec Dieu. Soki biso Nous avons, tulobeli mopepe te boye tokutani na Nzambe te, je vous le dis, avec kasi soki tokutani na Nzambe cette passé, nazoyebisa bino nous en avons eloko moko esengeli eleka na kati na mitema na biso. Amen. que j'ai lu aujourd'hui. Il y a quelques versets qui parlent. Na maloba natangaki lelo Prière. baverse moko ezoloba mpo na malombo, Ici pour prier toza mpo na kubondela, et pour présenter au Seigneur nos propres mpo na prières. kotalisa na nkolo C'est celle masengeni oyo toza nango mposa et tout ce qui a trait à la cause de Dieu, na oyo nyonso tu la portée de tout cœur, etali Seigneur. epai na Nzambe tomema yango epai na ye na motema na biso. 5, verset 2. Entends, ô Dieu, ma prière. Yoka kolomba na ngai Nzambe, Ne te dérobe pas à mes supplications. kokima te na oyo ngai nazolobela yo. Pardon. Sois attentif à moi et exauce-moi. Yokela ngai, Je me balance dans mon chagrin. nazali komitungisa na mawa na ngai Génie. mpe nazokolelalela. Est-il de ressentir cela? Nous ne sommes pas des gens qui mettent un masque. Toza bato moko te tozotalisa likambo oyo eza te, tozotalisa lokolo eza te. Biso tozoloba likambo polele ndenge ezoyela biso. Qui gémissent, qu'il leur arrive effectivement de vaciller d'un côté. Mitema na biso ezotutana ta mosusu tozolongo na kondima tokela ngambo ya munguna. L'adversité peut parfois devenir si lourde et le chagrin si pesant Boye que mawa effectivement du mal à aller de l'avant. Mais ezozwa biso na mitema esala ete tokoba liboso te. souci, a dit quelqu'un, il y aura de nouveaux soucis. Mais Yango nde tolobi nkolo tala basusi na ngai. si c'est à nous que l'on s'adresse et que l'on crie vers Dieu, verset 3, prends garde à moi. Awe eza pa na biso nde bazolobela biso. Balance Molongo ya misato nazoganga epa na yo, nazokomitungisa liboso na yo nkolo. je gémis, verset 4, au bruit de l'ennemi, à la fureur de Nazomitungisa nakolobaka na munguna sur moi le malheur, il m'assaille. mawe ezoboma ngai, Verset 5, mon cœur est angoissé, motema na ngai mon poitrine. etondisami na mawa. Remarquez que même ces hommes de Dieu ont admis Botala boye qu'ils étaient encore des hommes. atako bato na Nzambe bazalaka boye bazalaki nanu batu. Ils sont sur le toit de la maison, mais ils étaient aussi parfois en bas. Ezalaki teke bazalaki likolo Verset 5, mon me bazalaki mpe na bapasi. poitrine et les terreurs de la mort. Abi Mon somo na liwa ezosimba ngai, la crainte et le tremblement. kobanga na kolelalela ya makuninga na mabele ezosimba ngai. Le frisson me saisit. Verset 7. Alors je m'écris Boye avec des ailes comme Nazo- la colombe. nazoganga mpe nazolela, nazwa mapapu lokola libenga, Jusqu'à ce que je trouve tikino ete namona esika nini nakoki kopema. un avion au lieu Alléluia. d'une colombe et je m'envole. Si quelqu'un voulait aussi, Soki nazwaki mapapu ya libenga mbele na kimi on va me dire, po te nakende kozwa esika ya kopimela ya kopema, je trouverais le repos où me pourrait. wapi soki na kimi nazwa kimia bipai wapi nakoki kofanda. Le repos où me pourrait. Que je trouverais le repos là-bas. Le repos est en Dieu. Bopemi Et Dieu n'est pas seulement là où nous voulons. ezali epai na Nzambe, kasi bopemi ezali teke esika wana yo ozolinga ozala nde wana Nzambe azali te. Et nous devons en prendre conscience, certes. Esengeli tosukisama Échapper de toutes ces circonstances. na mitema na biso Enlever lokola Dawidi alingaki ke makambo manso na yela ye te azwa esika ya kimia. il a été saisi de frissons
Et il s'est exclamé, verset 7, oh, asimamaki na mawa la colombe, na bobangi volée, pe agangi hey, quelque part, nazala ta libenga na kima nakende kobombama esika songolo nakote na kimia. vraiment, oh, pas seulement un repos temporel, Kasi qui serait kimia ya mokili oyo te, vraiment bienvenu, mais un repos éternel. kasi kimia ya seko na seko. La foi, nous pouvons dire, ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il y a un repos. Na oyo ekomami na mokandala bayebelo, Ceux-là n'ont pas pu entrer par incrédulité. bao wana Aujourd'hui, na motema na bango ekenze batikala kokota na esika ya epimelo te, dans son repos. bakotaki na, Donc, ne vous envolez na pas, kimia na ye te. ni avec des ailes, ni avec un avion, mais entrez dans le repos en Dieu. Kasi Puis il est écrit, ezali kokima te na bapepo j'ai voulu me m'enfuir kokota na kimia na nkolo. dans le désert. Oui, combien de fois peut-on prononcer des mots et des phrases qui ne peuvent pas être exprimées ici et pourtant Tokoki koloba maloba notre détresse oyo tokoki kolimbola te kotalisa mawa na biso awa, capable de nous kasi Nzambe azali na makoki ya koyoka biso. convient à l'homme. J'ai parfois dit que l'on voudrait être parmi les serpents et les scorpions si l'on pouvait trouver le repos. Nakoki kozala Vraiment dit ici, epe bankoto na banyoka, verset 8, cherche kasi malamu nazeli esika dans le désert. akozwa kimia na kati na esobe, Il serait avec vers un lieu de refuge plus vite que esika ya kobombama la tempête. ata mipepe ye. Et ensuite, du verset 13, Na molongo zolo misato, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un homme qui me hait, ezali te ke qui fait de grandes choses. munguna azofinga ngai nakoyokela ye, Verset 14, non, c'est toi. kasi Moi, ezali yo moninga na nga. intime. Verset 15, nous qui avons eu des rapports intimes, Biso baoyo qui avons marché dans la maison de Dieu, tozalaki na boyokani ya solosolo, totamboli elongo na ndako ya Nzambe. ennemi quelconque, oui, Soki eza monguna ya mosika aya likambo te, kasi oyo ya ngai ya kati ekosala pasi. un confident, un ami, Moninga nous qui entretenions des relations intimes, biso baoyo qui marchions vers la maison de Dieu, tozotambola na ndako na Nzambe elongo, toza elongo, bongo maloba ya butindo boye ekosala nga pasi. pour vivre les bénédictions de Dieu, pour attendre, pour nous attendre à Dieu, pour vivre ce que Dieu, Biso baoyo tozozela quand cela vient de ce oyo Nzambe azolaka biso, ntango yango ekoya biso baoyo tozozela yango, tobana na biso koyinana, toloba na maloba mabe, quand la détresse vient de ce côté-là, cela fait mal. Cela fait mal parce na que boye kosala mabe makasi. est bafoué. Parce que la parole de Dieu et l'église du Seigneur sont touchés. Liloba na Nzambe Mais Dieu m'a donné une chose. na eklezi na nkolo Même en lisant ces psaumes, eyoki mawa, remarquez que meme ntango na kotala bapsome yango bokomona ete si vous connaissez bien David, il a invoqué Dieu de toujours régler ses comptes avec ses ennemis. soki boyebi David malamu, Chose dont nous n'avons pas. abelelaki Nzambe po te Nzambe C'est le Nouveau Testament. azongisa mabe na banguna na ye, De la grâce kasi qu'il nous a donné. wana nde boyokani na kala, kasi na boyokani na sika Nzambe apesi biso ngolu ete tozongisa mabe likolo ya mabe te. Ici, David dit, je ne voulais pas du tout lire les versets que je les ai mis entre parenthèses. Ici, Awa David azoloba na naye kutu kutanga version ya David wana te, na cheki entre parenthèses. ici, mais je vais quand même les lire. Kasi awa na kutanga ngo Parce que c'est ce que la mort les atteignent qui Était est vivant. liwa
ezwa bango la méchanceté règne bakita dans leur demeure, na lifelo dans leur cœur. po te kiyawuli na bango ezala kati na mitema na bango bakufa na yango. Dans le cœur de la maison et vice versa. Il ne peut y avoir de maison. Il ne peut y avoir de maison sans cœur, car la maison est habitée par des hommes. Ndako ekozala yango moko pamba te pate bandako efandi na bato. Quelque chose dans la maison sans que ce soit dans le cœur. Sans que ce soit dans le cœur. Verset 17. Mais je crie à Dieu. Kasi esengeli eza na mitema na biso. Bato wana na mitema na yawuli na bango bakufa na kati na Et yango. le Seigneur me sauvera. Verset 18. Kasi nagangi pa Nzambe Et me dit, Nzambe akobikisa ngai wana David. je soupire et je gémis, il entendra ma supplication. Verset 19, il délivrera mon âme pour la paix. Et ils ne pourront pas s'en prendre à moi, car ils sont nombreux Nazomilela contre moi. na motema na ngai David, bango nous l'avons souvent bakokozwa motema na ngai te pamba te baza ebele bango to bakokita na se lifelo. on en est sorti Kasi Nzambe akolongisa ngai kaka. indemne. Mais tous ont suivi des chemins Bango banso praticables. balandi banzelo esengeli kolanda te. Ngai nabimi molongi. Et comme le temps est court et que le diable a très peu de temps, il doit en profiter et veut faire autant de mal que possible. Mais auprès de Dieu se trouve le secours. Bango na mangongo moke Mungu nakokosala makambo mabe kasi pembeni na Nzambe lisungi ekoyaka sekuru ekoya. Ici, il nous est dit ce que nous devons faire. Awe elobami na biso oyo esengeli biso tosala. 3. Remets ton fardeau au Seigneur, il te soutiendra. Zongisa mokumbona epa na nkolo nkolo akosunga yo. Juste. N'est-ce pas un verset magnifique, merveilleux? Remets ton fardeau au Seigneur, il te soutiendra. Zongisa mokumba na yo na nkolo Pas le juste chanceler. akosunga yo. Akotika te moyenge bene kotepatepa. On le saisit. Oyo verset kitoko. Et ainsi de suite. Mais ici, il est dit que nous devons remettre notre fardeau. Awe elobami ete tozongisa On n'a pas encore appris cela correctement. kumba na biso epa na nkolo Parce que nous n'avons pas encore appris à poser po te sur lui nano toyebi te ndenge nini basalaka mpo na kotia mokumba na biso epa na nkolo. celui que nous nous débattons et que nous portons si lourdement. Ye wana nde tozobundela Serait-ce possible? tozomema mokumba Débattons et que nous portons si lourdement. Serait-ce possible que nous ayons été trop maladroits ou trop? esengeli likolo na ye nde tomoneli pasi topesa ye mokumba na biso nyonso Ou trop crédules jusqu'à présent et que nous soyons nous-mêmes accablés de choses que nous ne maîtrisons pas du tout, mais auxquelles nous avons peut-être été nous-mêmes livrés par les circonstances. Mais si nous prenons maintenant cette parole au sérieux, soki son fardeau au Seigneur, tozwi malobo na motuya et là, kozongisa makambo epa na nkolo makambo oyo eboma biso enyokoli biso soki tozongisa yango epa na Nzambe. faire cela, vous savez, on est parfois maladroit Ntango mosusu dans les choses spirituelles. tozalaka mabe na makambo ya molimo Pour nous y prendre. Parfois, nous toyebi nde nini ya komizwa te les autres de nos fardeaux et nous les accablons aussi. Et eux aussi se balancent d'un côté à l'autre. Et l'un charge l'autre. yango wana nde kati na biso tososolaka malamu te oyo azwi mokumba amemisi moninga oyo mpe amemisi moninga kaka boyi À la fin, tous soupirent, tous se plaignent, na nyonso na suka tous périssent, banso bazokolelela banso bazokomilelelela. tous gémissent. Si nous pouvions apprendre maintenant à constater les choses telles qu'elles sont et comprendre ensuite que le Seigneur, dans sa grâce, Soki aider. tokoki kososola ete nkolo
na ngolu na ye. Nous dépendons de l'aide de Dieu. E akoki kosunga biso ete biso na biso to misunga te kaka biso banso to kudependre kaka na ngolu na Nzambe. Personnellement, Ye nde moto kosunga biso. personne ne pense que moi ou quiconque ayant des responsabilités dans le royaume de Dieu, nous prendrions des décisions comme ça à la Mutu moko te akoko kanisa eta ngai ata ye akozo mukanu na bokozi na Nzambe asala ndenge ya lingi te. Si je pouvais décider, tout serait différent. Soki ngai na kani na zui décision ekokesene na ndenge na ngai zinga na ngai. Il faut être deux, parfois encore plus, pour que tout cela soit possible. Esengeli kaka ye Que les circonstances peuvent kati na ye asunga biso pote wana ekoke kusalama. aucune influence sur elle. Soki bongo te influence na biso ekokuzala te na makambo na Nzambe. J'allais dire un pion qui a endossé un rôle dans un jeu global sans avoir de possibilités de décision. Ndenge naloba Sans avoir de possibilités. moto oyo azwi musala Ensemble, na kati na likambo moko boye kasi aza na makoki na yango pe te. prier au Seigneur et lui demander de nous aider. Kolobela nkolo kosenga ete yasunga biso. Nous avons les plus grandes bénédictions. Le Seigneur nous parle par sa parole. Tozali na mapamboli munene kolo azolobela biso na liloba na ye. Reconnaissant et honteux que Dieu, dans sa fidélité, nous parle ainsi. Bamuso bakusosola ngo te. Il n'y a pourtant pas de Kasi Nzambe na bosembo na yo alobelaka biso. pas proche de nous, Pe azokopusa na pe pembeni na biso. pas dans cette parole. Et pourtant, il semble que Azolobela biso les moments sont terminés. na maloba na ye. L'ancien se réinstalle lentement. Bokomona ete Se réinstalle lentement. makambo ya kala ezokoya kati na biso. Les choses nous rattrapent quand, je ne vais pas dire, nous dépassent. Et puis onyoso na ezwi biso elekeli biso makambo ya Nzambe mo tolande lisusu malamu ezate. Et nous nous demandons alors, qu'est-ce que la parole de Dieu a pu faire pour nous? Bongo siko tomi kumituna lisusu mutuna nini yango pardon Seigneur. Nini yango liloba na Nzambe esali mpo na biso. Alléluia. Et nous ne voulons pas fuir jusqu'au bout de la terre, comme le dit David dans le psaume 139. Si je pouvais voler jusqu'aux extrémités de la terre, Kolo David azoloba na Psaume 139 jusqu'aux extrémités de la terre, soki na ye kokima de la terre, tikinu na suka ya ekeke souterrain, toi, ô Dieu, tu y seras. Et yo Nzambe okoyeba yango ata na kimi na se ya mai yo Nzambe okoyeba yango. Dieu veut nous rencontrer Nzambe de notre âme, alingi akutana na biso sécurité, le chagrin, mpona et nous gémissons, elimu na biso transformer tout ekota na sécurité na Nzambe. Nous voulons seulement pouvoir servir Dieu une fois de plus sans souci. Tolingi koselela Nzambe na biso na musala kozanga basusi. Amen. N'importe quel prix, mais comme nous l'avons lu, si c'était un ennemi qui nous trageait, je le supporterais. Ndenge totangi yango S'il s'agissait de quelqu'un qui soki ezalaki monguna aza kofika biso nakoyoka na nga nakokamwa pe te. gens, si c'était des infidèles, Soki ezalaki bato bandimaka te bakolobela nga mabe nalingi namona ata litoma te nalingi namona ata likambo te. non, c'est toi, un homme comme moi, mon ami, Kasi et ma connaissance. moninga na ngai 15, verset 15. oyo Nous qui avons eu des rapports intimes, qui avons marché molongo ya 15 biso baoyo totamboli elongo toyebi na mozindo maloba na Nzambe avons dit récemment, mbele kosala nga pasi. prend des incroyants. Que peut-il nous faire de mal? Presque rien. Mundimi te akosala biso nini moto andimaka ne liloba na Nzambe te
ata lobeleka makambo ekozala na litoma ata moko te kasi koleka boni oyo tosambelaka na ye elongo oyo tosi toyokani na elongo na Nzambe totambola elongo na Nzambe maloba na ye ekonyonga ngai. À Berlin comme espion. Il y a déjà eu des choses moto lokola qui sont tout simplement inconcevables. Des gens viennent oyo aza na biso aza lokola se font espion ils n'étaient pas croyants, bien eza mabe makasi. fait baptiser, ils ont tout espionné ici, ils ont travaillé en Tchécoslovaquie. Ba espion bayaki awa na biso elongo baza ko espionner biso bamoni makambo nyonso ezoleka na wa Quand même été arrêté. kasi suka bakangaka bango C'était des incroyants. Ils se font attraper. bazalaki bandimi te Non, et l'affaire est terminée. Mais bazoya awa mpona kotala bosomi na biso. c'était par la police judiciaire, ils sont toujours dans leur droit. Et ce qu'ils font est toujours juste. Ils ne se rendent jamais coupables de quoi que ce soit. C'est toujours les autres. Kasi bango ata mabe basali bakimona basali mabe te mpo batikali na bango kondima te kasi baoyo ya biso Ils marchaient vers la maison de Dieu dans le tumulte de la fête. Qu'est-ce que c'était? Dans la foule vers la maison de Dieu pour recevoir les bénédictions. na etuluku totambola etuluku Il y avait na ndako na Nzambe une communion intime mpona kozwa mapamboli que réside la douleur, kuna nde la détresse. boyokani ezalaki Si ce boye kaka bao wana nde bazolo koloba mabe wana nde mpasi ezali kati na eklesia. mais quand on en arrive là, Pitié, hein? je vois que c'est frère Terrail qui a raconté récemment un songe, Nde ndeko Terai Heinrich, oyo azwaki mwa ndoto qu'il avait eu il a fait il y a de nombreuses années. asie kozwa ndoto na bambula esi eleki Il a vu frère Franck comme il allait vers le ciel avec une grande troupe. Ils étaient tous bien vêtus de blanc. amonaki ndeko Frank En arrière. azokende na lola na etuluku na bato balati bilamba ya pembe ye atikali nsima Ils sont restés encore en arrière et il a continué à marcher et d'autres sont restés encore en arrière. bato mosusu batikalaka nsima ye azokoma kotambola ndeko Frank na bato mosusu bamosusu bazotikalaka nsima bamosusu bazokende na ye elongo Ils n'ont plus suivi. Ils n'ont plus suivi. balandi ye lisusu te. Le frère a dit, il faudrait lui demander aujourd'hui, lui qui était alors convaincu à 100%, oui, il est même venu me voir et m'a dit, esengeli kotuna ndeko oyo amonaki ndoto wana ye oyo asukisami mpenza ke ngai nazalaki motindami na Nzambe te trouves-tu aujourd'hui? aza wapi lelo oyo Selon ton propre songe, que ndoto na yo moko oyo olotaki tala bisika yo ozali lelo oza wapi a avancé, qui suivent et qui sont fidèles, qui restent fidèles, ou bien et qui restent fermes ozokoma na kotambola ozali sembo obi oza sembo te. ou là-bas. Vous savez, on peut parfois avoir la bouche tellement pleine. Et peut-être même que Dieu a été fidèle et a donné une directive aux frères par grâce et l'a rendu attentif à Botala bandeko okoki kozala na monoko maloba etonda ya Nzambe kutu azalaki sembo na kotatola mpe likolo na yo amoni mpesi mpe emoniseli kasi motema na yo mosika na Nzambe pour ce qui va, il faut tenir jusqu'au bout. yango wana esengeli kokoma ti suka ebandeli ezobe eloko te ifo kokoma ti suka. Nombre de personnes qui, ce jour-là, devront entendre des choses, car il ne sera pas si facile de passer à côté de ce que Dieu a fait yango wana dans toutes ces années. esengeli koyoka Nzambe alobi na biso ekozala pasi otango mosika na Nzambe asololi na biso lelo. Ces choses, ou même avoir insulté Élie, car tout à la fin, nous n'avons pas affaire à des hommes, mais à Dieu. Kasi ata mafinga ata bato balobi me suka toza kotalela bato te me tozotala bobele Nzambe oyo alobi ye nde esengeli kolanda bato te. Je pense à toutes ces choses et je souhaite à Dieu, je souhaite devant Dieu qu'il intervienne, qu'il nous na bali kobanzaka makambo oyo nyonso nazosenga na Nzambe ye moko asunga biso exclue pas du tout, au contraire,
être na nyonso wana dans la volonté de Dieu. ngai pe na milongoli te kasi susi na ngai nazala na volonté na Nzambe. Nous n'atteindrons jamais la perfection et Soki l'alignement tolongwe oyo Nzambe alobi avec la parole tokokoma na bobongi bete na alima oyo Nzambe abongiseli biso dans la volonté de Dieu permissible, mais seulement dans la volonté parfaite de Dieu. na bolingo na volonté oyo ya Nzambe oyo babengi permissive Cette volonté kasi na volonté oyo parfaite décidée. ha Ce n'est pas le conseil secret ezali mutu te. extérieur. Une chose peut être semblée si juste. Na libanda okomona likambo moko boye neti eza bongo L'écriture kasi ntango ozotalela likomi ozomona ete ekokani nango te. Ezali volonté bapermissive. très bien que les gens dans toutes les communautés religieuses, livres partout, on lit la même Bible. Chacun l'applique différemment. Na bakominauté nyonso zo religieuse oyo bisika bato basambelaka batangaka biblia oyo me mutu na moto azokolimbola yango kolandisa makanisi na ye. Si nous les soumettons sincèrement au Seigneur ce soir et disons tozwa nyonso topesa nkolo na biso toloba na ye, nkolo yokela ngai. Si je dis aussi par ailleurs, ne te souviens pas de moi, je le dis seulement en relation avec le fait que je ne veux pas être préféré à d'autres frères. Mais si vous voulez prier, nalobi boye nalingi te kobondela mpona koloba te ke Nzambe ekanisela ngai te, nalingi te namilingisa koleka bandeko na ngai nyonso, kasi nazoloba na nkolo nous tous, biso banso expérimenter ensemble l'aide de Dieu et que biso banso osonga biso. Amen. nous ayons une atmosphère divine dans Bongo, notre vie et nous tozala puissions nous sentir à l'aise. na lolenge ya molimo bongo biso tozala na kimia biso na biso. Père Céleste, Tata na biso ya likolo je te remercie de tout cœur, nazongisela matondo na motema na ngai mobimba. précieuse parole. Quelle grâce de l'entendre, de t'entendre parler. Ngolo nini ya koyoka yo nkolo. Nous recevons une nouvelle force Tozozwa makasi déposée sur toi. Je remets sur toi nos fardeaux, nos charges yango toye qui nous alourdit. kopesa yo mokumba na biso oyo yese mitema na biso kilo. Oh Dieu, O Nzambe que tu puisses nous maintenir dans cette assurance. o Soir, telemisa biso nous te prions na ensemble. kondima oyo Retourner toutes les circonstances extérieures. ete tolongola Tienne notre être intérieur. makambo na biso ya libanda ya mitungisi ya libanda ozala mosongi na biso ya kati. Amen.